Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bandeko ya réflexion, mbote mingi, ya mingi penza, de bobi nazana musala, toujours sur la beti teni nanga oyo, c'est que nana musala. Merci. Naoti koyoka mutuna, ndeko na biso oti ko pesa, eza mutuna mo malamu, sengeli to pesa pe mo ba ide na biso. Voilà, ndeko na biso toni na mutu asombi billet, na mutu oyo azulio visa. Nani asali malamu koleka. Ngana koki ko pesa moi lisolo mo rapide. Na makomi na Biblia eza na lisolo moko apôtre Paul azokoloba. Paul alobi ngai Paul nakuni. Apollos abwakeli mai. Mena biso mibale mutasali malamu koleka eza oyo akolisi yango. Ngai Paul nakuni, Apollos abwakeli mai, me Yawe akolisi. Luina sukisi masolo. Poko kuna na yo, ubwakeli pe mai mutu muso abwakeli yango mai, me omone ekoli nango pete. Ekufina na sana bele. Boye pe ndenge moko, na mutu oyo asombi billet, na oyo atie visa. Est-ce que mutu na voyager? Est-ce que ba kotisaki ye? Na mboka kendaki? Bon, ezaka pona to seka soso mwa moke, to zaso mwa ba ide, to zaso mwa réflexion moke. Mais pona nga na oloba, bango mibali basali musala ya malamu. Basali musala ya malamu pamba te. Oyo azala na ida malamu asombele billet, mususu azala na ida malamu azuli visa. Do basali musala ya malamu. Ya bapambola bango. Merci.